Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coudes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: le bonheur des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons-la par la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, pendant cet été, nous avons eu plusieurs dimanches où il nous a été donné d'entendre l'évangile de Saint Jean, en particulier, vous vous souvenez, le discours sur le pain de vie. Est-ce que vous vous souvenez, dimanche dernier, de la fin de cet évangile? Est-ce que vous voyez une continuité, des paroles extrêmement fortes aujourd'hui? Tout
Tout ce qui est extérieur, dit-il, à l'homme, ce qui rentre en lui, et ce qui sort, ce qui peut sortir de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Et nous avons donc à nous interroger sur notre comportement concret. Nous qui écoutons la parole de Dieu, comment cette parole, comme dit l'apôtre Saint Jacques, ne vous contentez pas de l'écouter, ce qui lui fait honneur. Et c'est pour cela que dans la première communauté chrétienne, pour permettre aux chrétiens venus du monde païen, en particulier du monde grec, d'entrer dans l'Église, eh bien Saint Paul rappelle, mais à la suite du message du Christ, qui lui-même avait déclaré qu'aucune personne n'était exclue, qu'il n'y avait pas de personne qu'on pouvait déclarer impure, qu'on va petit à petit faire entrer dans l'Église ces chrétiens qui viennent du monde païen. Et Pierre va le comprendre cela. Lui qui, dans sa mission apostolique, va être accueilli chez un centurion romain. On ne va pas chez ces gens-là. Ce sont les Romains, donc des païens, qui adorent des tas de divinités, donc des gens impurs. Et voilà que dans la nuit, Pierre a un songe. Et le Seigneur lui fait comprendre à travers ce songe qu'il n'a pas déclaré quelqu'un d'impur, que tous peuvent recevoir le message de l'Évangile, quel qu'il soit. Et vous savez, il y a un grand drap. Et puis il voit dans ce drap des tas d'animaux qu'on offrait en sacrifice. Certains qui étaient autorisés par la loi juive et d'autres pas. Et la voix lui dit, Pierre, le péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Faisons monter avec confiance vers le Seigneur qui se fait tout proche de prions le Seigneur. À l'approche de cette nouvelle rentrée scolaire qui s'avère encore incertaine, prions tous les personnels des établissements scolaires, les enfants qui découvrent l'école pour la première fois et pour ceux qui retrouvent leurs amis après les vacances. Dans le même cœur, prions le Seigneur. Notre communauté, elle aussi, reprend ses activités. Pour tous les nouveaux arrivants dans nos paroisses, pour tous ceux qui s'engagent dans la catéchèse, dans la liturgie et dans les tâches matérielles, qu'ils soient heureux dans leur mission et qu'ils gardent un esprit de service et de fraternité. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Et toute gloire pour les siècles des siècles.
service de la mission de l'Église et nous sommes tous appelés et envoyés en mission. Et bénis par le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous dans le Seigneur. Soyez bien à l'heure dimanche prochain. Écoutez la parole de Dieu et vivez-la cette semaine. Amen. C'est tout. C'est déjà passé. Ah ouais. D'accord. Non. C'est 2 décès. Et c'est tout. Ah, d'accord, j'ai même de Ça va, ya? Ça va, Kimia.
Bon, merci de la présence de Léo na Tongo. Tukutania pour la section grâce pour la Baoui, Bayana, Rousseau, moi, Nadjibé. Donc, il y a une famille Ayamba, Batoua, pour la Mopata. Donc, il y a juste pour se remercier nous na ndenge na boassistaki bango awa na makambo bali bazwaki depuis lelo tokosulisa makambo yango wana mwa verre moko ya koofrir awa na eloko ya kolia moke koya et tozali kosala awa jusque 21h30 donc oyo akomona par la suite même tout à l'heure soki amoni c'est juste pour nous rappeler, merci pour l'accompagnement tout au long de la situation familiale. Donc voilà, c'est tout. Merci à ça. Ok, Fandi, Moni, Kako só. Bana yolo. Moko yapi wa?
bandeko bolanda biso on sobolingaka edino image lelo toza na toi dimanche toyaki bongo messe de requiem pona bavio batikaki biso bafeli mibale balandanaki batikaki biso alors a toza na staff ya bana yolo donc mikolo yolo nde makambo mais ezaka pasi po tokufela nde bele na yolo yango eza pasi mais yolo nde makambo nakute na ba grand frère na ngai o be bana yolo balinga mingi bayeba po toza ebele awa baza ebele tolekanaka na nzela toyebana teke yaza nani shiko bana yolo bana posa bayeba vie na ngai oza nani ovandi na balabala nini kombono nani o se présenter po bazolanda yo et puis tina na yo oyeli nesika oyo eza nini. bandeko napesi bino mbote nga nazali famille éprouvée nali de Caibert ya Ibert na ya Benoît donc nali 5e ya famille donc nasepeli mingi na ndenge ke bandeko baye kosunga biso awa yango tokosisa lelo dimanche tokabola ta berg moko na ndenge basalaki biso nyonso tu wana yango nasepeli mingi nabozaka makasi asepeli mpe mingi nali na ndeko Emerson awa ya biso mpe tobandi na Fumuvula ya Emerson abandi non pas 17 14 biso 19 donc tozalaki en face na banjo mali tokangaki bavazin c'est ça. Merci. Donc na mokolo lelo nasepeli mingi na ndenge na moni bilongi awa namoni yango kala donc lokolo ezokoba bonjama aza makasi na bino mpe bozali kuna mpe bozalaka makasi lo bino biso komonana na dalasi na biso wana donc esengo mingi image mosusu ya kopartage ezali te esengo mingi botikaka malamu tokomona. Merci botikala malamu ndenge ya lobi yaza penza frère ya bandeko oyo batikaki biso donc 5e na bango donc merci bana yolo toza toujours soudé ini yolo te nga za mona yolo te nga za mona matete na vada na lopango liboso somela matete mais sima tolongwa tokuma ambinza tina naona esika oyo tina nga esikoyo nalandi semeki na nga Germaine pona kufela kibaya naye mwasi ya leki na nga yango nalandi ti na likambo mingi oloba te nga mpe na mwana yolo na campings donc na Kimbongo na yolo sud toyeka mpona bakambo baya na biso mibale oyo batiki biso kwa mais nga nalandaki ya Ibert akufaki tozalaki na l'église na 7 ans azalaki na Kisasa nde naye kozonga sikoyo naye kokutake lelo baosala mesi ya Ibert na ya Benoît toza ensemble biso nyonso tu nana likambo mingi oloba te merci. Lokola kulutu alobi kaka mpona biso nyonso biso tu tolandi nyasi lokola akufelaki bayaya mibale baza mpe kaka bakulutu na biso yango wana toye kocompatir na ye toza ensemble. Alors sœur Germaine
ebela bandeko balandi yo na mokolo lelo batiki bandako na bango mpona kokabula journée oyo lelo eza esengo te mais ekozala mpe esengo mais ekozala mpe esengo te nayebi te nini okoloba bandeko nyonso balandi yo na poko lelo. Bon, d'abord on a remercié bango pour disposer de temps na bango mpona koya kosangana na biso na mawa ezalaki na biso. Bon, lelo oyo tosali messe d'action de grâce mpona baya na nga mibale ya Hubert na ya Benoît, bandeko baninga bayaya baleki bamama balandi biso mpe mingi baza na nzela bautaki bamisala baoya po tozali awa ti 23h. Donc misu baza na kati oyo baninga ovanda libanda bavandi libanda oyo mpe bazoya wana baplace ezali tozazaka bien akei. Mais nzambe azwaka lokumu, nzambe azwa lokumu na ye bake kopema eza nzela ya biso nyonso tu. Merci. Merci nzambe azwa lokumu ndenge ka ser alobi. Donc to continue toujours yaza bongo ser ya ba frère o ba kufa mibale. Donc merci. Solo na remercier bango nyonso par rapport à tout ce qui s'est passé, donc ezaki émotionnel vraiment. Ceux qui n'avaient pas mombing à Golobate parce que c'était dur à tenir na ba problème au mi balé les qui to fait les grands frères des suites et l'andamni, donc vraiment c'est très difficile à penser, c'était difficile à résoudre, c'était très difficile à kozwapenda likambola en main. Donc ma camion sonza même tasala rango, peut-être c'était prévu. Bon, la singa ikala batu nyonso baebi bango na bandeko nyonso tozala bango bazalaka solide, la vie continue. Donc lelo toye commémorer pour la bango mibale to panzi matanga. Donc il y a 40 journées to lobaki, donc vraiment mutu nyonso a continuer aussi la vie na ye. Donc la situation wana vraiment en tout cas na remercier ka ba nyonso baye kotala biso ba proche na biso ba ami na ya famille auto partager na bango depuis ba problème otozwaki naza minga osenga bino te vraiment ya kolobela bino pe vraiment kaka merci surtout na bana yolo o bazaki uni pour ba problème otozwaki. Vraiment je vous remercie beaucoup, très beaucoup. Bientôt vraiment je compte, ça fait longtemps dans la commande na yolote na kisasa te, mais en tout cas je compte, je crois que tokomonana toko solo là tozala en famille comme d'habitude. Merci beaucoup. Écoute, lelo yo toyaki na tongo na messe action à grâce pour na bakulutu na biso bakulutu na ngai ya o bakendeki ya ki poto honorer mémoire na bango. Et voilà, c'est tout à fait naturel pour na sympathie hein, na ko accompagner bandeko yuto ali awa en relation yanga ya personnel na ndeko nanga Patrice na ndenge baninga yolo ba ali awa. Il était quand même bon tous les cas pour nous manifester moi sympathie. Donc c'est avec plaisir que tout ça, moi, tout repasser moi moment où il y a nini. Bon, mémoire est la mémoire à Bakuluto Bakenda. Voilà. Mais voilà, na ko tout la gaga na ndenge bandeko baroya hein. Tout fanda na calme, tout l'exhaleur na calme, na recueillement paix du sous. Merci. Comment on peut identifier bana yoloti? On est là pour les retraits de nos deux frères, Malonga Kuzuku Benoît et Malila Hubert Kuzuku. Ils nous ont quittés
Et nous sommes des cœurs avec tout le monde qui nous assiste à ce moment. On les dit merci, que notre Dieu l'accueille auprès de lui, que leurs âmes reposent en paix. Merci beaucoup. Bon, tu y as pendant Christophe. Bon, ils allaient qui messe le dimanche, ils allaient pendant Kabola. Nano passe na bango donc lelo ba pandi lelo dimanche. Tanga ki la Christophe akufela ki yaya lelo za dimanche ba yaya mibale balandana ki yango le to sangani to partager moi mawana moi muke to panzana pona lelo mais kisha de ba kunda comme to sangani a lelo. Bana kini ba hotela matanga ngo to zwaki mibale en tout cas bon ndenge to pandi ngo lelo minyo so mibale yango to kabulaka mawa ya suka o to za nango mais ni surtout to tikika na maboka nzambe eleka bien yepa ke kuna akeneka na kimia nesengo mingi mbona sepeli mingi matanga nyoso mibale leki nango bien donc to yeko sukisa o ya suka pour l'emploi. Tu as un mawa la bandeko basida ko perdre bandeko lamboka yango lelo to kutani lisusu awa ko panja ko kabola moi eloko la baninga vraiment tous allez ko partager toujours ma biso la bandeko la biso merci mingi nzamba pesi nzamba zui lokumu ezongaka e place na ye que ba porte ezala ouverte pour na bandeko na biso biso pe ba o batikali tozwa et servir biso de leçon poté un jour to comme to landa bango biso nyoso na lipa ya tata amen nzamba zwa lokumu ye mutapesaka ye mutazwaka to ko pesa matondo e panzambe to ko kabula mawa e pa baninga na biso papa Christopher na Poutou. Donc, tout ça, minga olobate nyoso zonsi matondo e panzambe nyoso tu eleka bien. Merci ma. Tokumisera nzambe po nzambe muto apesaka epi mutazwaka eza pasi kokufila bato mibale na famille surtout eza na pasi mais tokumisera nzambe. Merci beaucoup. Ozana banane.
Je te dois tout. Tu as ramassé un corps brisé et saigné. Et tu as... C'est ça le débat, il va y avoir professionnalisme. On va bien ça. Voilà, mon presse. Voilà. Gauche, droite, de la tête en bas, partout. Et là, partout. D'autres, comment gérer? Moi, je sais que depuis Nzamba Kina.
Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Soko ya Congo.